Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Indi et Indi, soko koti awa. Soko koti a, cela veut dire que Olanda théâtre. Bandeko, Eza Yakoinda. Qu'est-ce qui s'est passé? Coquette, Sasa, Aza artiste et comédien. Oyo, Batebele Bayebi. Surtout soko koti awa, cela veut dire que Olingama théâtre, Olanda théâtre. Alors, biso yon sotoyebi que non Coquette, Aotaki Kobala. Si je ne me trompe pas, Eza année obe l'année passée. Tout le monde qui a balanaki, na mobali na ye beauté image. Et beauté image wana, toyebi ki azaki mobali ya Rit Kimanga. On a mon appel dans les réseaux sociaux. Donc moi si na ye a poto, babota na ye bana. Après quelques temps, tout le monde y beauté image, aye Kobala, Coquette ou aza artiste comédien. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bandeko na oche la bino ba audio, ba voice, yemoko Coquette aleki, azope sa explication ce qui s'est passé. Yango mibali. Donc, on a linga ko généraliser mibali nyonso. To mibali mama be, mibala poto ba mabe. Non. Na poto wana kaka, il y a des mibali o baza fidèle na basi na bango. Ti lelo baza. Auta pe na mwasi na na Congo. Ti lelo pe baza. Adekona pete baza. Mibala ja wana bazali. Po bat musu bolba ke non mobali nini o adekona te atombola musapi. Ezape na mibali mususu a tricha pete. Azape na mwasi na ti lelo baza. Mibala bien baza. Mais baza nde moke. Alors, beauté image to moni. Abala ki mwasi ne Coquette. Après quelques temps, tokomoko yoka lisusu libala ya Coquette panzani. Pona nini, soit disant Coquette a trompé ki mwasi na mobali na ye. Na ex, il y a TikTokers moroboy Armstrong, ce Armstrong. Quelque chose comme ça. Alors, non, chez la bino ba audio wana. Boyo katola non together na bino. Et puis, torozonga, torosia ba commentaire. Si tu as à dire, n'hésite pas. Il y a kotika commentaire na yo dans les respects. Ok? Mon kilo est compliqué. Mon kilo est compliqué. Yango, il faut que senga nzambe atindelo mobali ya malamu. Ata o komisio ki na âge nini 60 ans, o balate. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Kozala pe seul wana. To encourager te que non muto azala seul. Po solitude pe yana ba conséquences nango. Moi si abongaka azana mobali pembeni. Mobali nini? Mobali wana pe faza mobali moko ya bien o kopesa ekimia. Elo biso basi tolinga mobali moko apesa okimia pesa esengo a tromper yo te. Surtout ka so o pesa nga kimia, o tromper nga te. Te tozala. Tozala. Même marama bolingo ça compliqué. Alors sans plus tarder, tolanda explication à ye moko Coquette aleki po aloba et puis tozonga na ochape réaction ya Fatou Kayembe à défendre pe muninga na ye. Il y a théâtre. Ok? Alors, sans plus tarder, Toleka. Nous c'est la photo. En fait, on nous a un téléphone, on a payé. Au bano sali ba photo, au salon en place. Nandaku, na studio. Na bureau nangai. Attends, na bureau nangai. Ah, qui na bureau na? Ma photo pe yango yo. D'accord. Ande ko ba otala biso et manu tungo ko aider biso ba photo yango yo. Legi ça, c'est belé. C'est belé et donc ayako kanga ba photo. Ayako kanga ba photo, voilà. Tout son bon. OK. Merci. Voilà. Après, nizalaka ah d'accord, na tin de la yo ba photo na yo ndeke zalaka na mariage ah d'accord c'est bon. Et souka donc on a appelé. Après et quoi ninge bozoka au beauté. Ba photo oyo bana okanga ser na biso Anna. Obanda okanga ngona ndaku ya Anna
ou bien na studio na parce que vous en studio mouné na Saint-Denis. Non, et pas na et pas na yo. D'accord. Tant que si na programme ba photo. Au benga sous serana ou bien serana mutu a benga ki o sous parce que bo si musalo ya zaki na besoin. Ouais, a benga nga sous zai po d'abord ngai a pas photo ebi ils demandé YouTube vous avez ma casse na ba ko to wana. Benga non, na pour ça sur la chaîne YouTube parce que dans sur la clip comme na mingi na nini il est et non okende pas na. Ok, pas na ndako. Tant yo ya ki na ndako ya Anna Strong. Est-ce que au mona qui est na position que moto azali marié ou bien azana mobali na ndako? Non. Au mona moto te. Oye pour ça la moto chaîne YouTube naï. Aussi combien de temps na y ensemble ta bofani? Eh, tout ça qui t'a hein. Tout ça qui t'a vraiment. Le même jour on a d'abord bateau ba la vision alimba compagnie. Au sali combien de tours na ndako ya Anna? Avant tout comme alone tout comme le boui. On sala qui 3 tours, 3 détours. Surtout en bonne mémoire. D'accord. Premier tour ezalaki ok ko ça lelaye chaîne YouTube naï. Raison ni nous pour ça qui yo pour na deuxième tour le sous. Obi kaka, ana mobali ya mwana mwasi. Et si ya solo la ça nto ya go ça que non ba satima ya ngana ekumokota. Tipe to ko lingana. Ba ko lingana. Pour comment na ser na biso asa d'abord comment na ina clip mutu so moni amoni mwasi kitoko azana ba presque ba makamunyo so mwasi azaka na oyo biso mibali to lingaka. Comment na yesu koyo na kati ndako. Alata bana olata ndenge nini pour séduire parce que ndé do comprendre histoire na yo ser na biso muta séduire ki yo amema ki yo na ekobo akuisa ki yo aza mwasi ba angola ndenge basalaka ba angolaise soit na ko ça tranquille mon copain muke on se na ye avec ba tour na ye normal yo moko tango tala ki na kati ndako bozana ye omona ki vuma tango obeta ba tour na ndako na kilot sa muke omona ki vuma ki nzoto na mona ki na clip ya mama si ya Koffi Olomide yango na omona en face. Mais non, normal, hein. Normal. On a habité avec tout, normal. Batouazota la biso parce que ebele na mukili na monde bazota la biso na olinga vuma to ça na ba vérité to solo là parce que yo ça om. Mais on peut parler, il y a pas. Donc limbi samso maman de to quand on a tournage, tozu ba voice, tozu matière réseau tambola de partout. Mais vu que on a mon pandistan on a encore en matière à réseaux sociaux tena ya ko yibisa batu na linga yo moko parce que na ba voice na oki yo mo pe o solo la na la fille ngi ko expliquer biso ata ku tutebi ko ana tami tena expliquer biso ata en bref e bandele bandenge nini boye bani ndenge ni poto zu ba rimer que yo po beta mosinzo bima mobali na ye yango wana mais yo moko londo to le kano efungo la biso la baronne omoni bon la dame aza fille ya TikTok dernièrement awa kombone uta matamata et tout un certain jour namoni ye asali vidéo moko parce que na compte na ya koma Armstrong abinaka asalaka ba vidéo na ye et tout mokolo mosusu namoni ye asali vidéo moko bauti kofinga mwana na ye la coquette c'est là muto azoloba eyo kana bien te mama to papa bima na live coquette ana tournage à place à musala siko asa net ndeni so zoyo kate obini biso batu to yo katika biso loba na coquette et osala que namoni vidéo bon vidéo ezali vidéo ya mawa amatisi commentaire moko bafingi mwana na ye et tout alors esalanga mpasi omoni ka nde tozala mosusu ozotala la vidéo oza tike na commentaire nake na commentaire nakuti mon mari a commenté akofinga mwana bato boye et tout bon na ye nakoteli mobali nanga na privé natuni papa oyebi bosolola na fille oyo parce que apesenga mawa alobi bon bafika ya Paris topesana kaka bamote grande sœur na ye ayaka nasalelaka grande sœur na ye fête moko boyenga bien d'accord apesinga mawa bonga na yebi mpe ke bote kota bana nazaka mpenza sensible apesinga mawa bimoye ntongo mpe nayoki mawa vraiment kofinga mwana bato boye et puis c'est tout pour ne pas être ce qui ndenge nini nakomona nde namonaka ye tout j'ai trouvé que c'est une dame bon voilà za responsable et tout
Et les cas n'ont pas qui n'a sous-souté. Et ça, avant-hier, avant-hier, l'autre, mardi, l'autre, lundi, dimanche, na fandi, na moni appel. Naza écoute na mwana, naza na carte ya chambre. Molili, j'étais seule na ndako, na vanda na belle sœur nanga. J'étais seule na ndako na mwana, nazo bercer kutu mwana na molili to vanda sur la carte ya chambre. Après on a vu téléphone. Quand on a vu téléphone na ngai, na yeko mona appel manqué. Na moni numéro moi en France ba komi Armstrong. Ce que Armstrong soit Armstrong bablo moi bon. Et tiki na mongo ko. Mais Armstrong oyo, les filles à TikTok ou même. Oh, pourquoi elle m'appelle? La lokina parce que pourquoi elle m'appelle? On a petit appel manqué. M'a rappelé les numéros. Première fois, elle n'a pas décroché. Deuxième fois, et puis j'ai pas compris ce qui peut être intuition. On t'a demandé ces péditaires au benga bondé, ça nous a bien été quand même. Troisième fois, on a eu au benga a su appel. Appel, on a duré 7 secondes. La Monica Moutou, on a eu qui Moutou, ayambi, et n'ayambi. L'obet aussi. Aujourd'hui, vous n'avez pas de téléphone, n'a pas appelé les 4, la et qu'est-ce qui se passe? Ma femme dit, Naïko Kanissa, capture, commentaire, voilà. Je me suis dit, ah, il y a un couac. Naïko Komenaï. J'espère qu'il n'a pas de nouvelle capture. La comédie, Naïbisienga à lobby, je savais. Ma chérie, je t'avais dit, ne te précipite pas. Attends les lois qui est pas les lois, la mairie à Vatican. À côté, on a fait un Vatican à Balio. Ne t'agite pas. Au reste, bye. La carte n'a pas téléphone. La vie vidéo, on a s'agité, bon, on a tindé. La édition est talent de s'agité, et ça l'eau qui te coûte. Tu t'appelles grande dame, ça la grande dame. Mais ils à la mbalanayo, il y a souka. Et si, la vandi nanga, la éco zo capture, mon coca, ma solo to beta to komana la sona, on va nanga na tindé. Place mon vent, moi, je boute, je apprécie moi, mon nanga, je la photo, photo, mon atindé la qui est. Non, il n'a pas mingi, boye, ngabi, ozo, il n'a pas avé longina yo, abi, ou même on a eu ma casa de longina et tout. La suite a capturé un atindé, ngabi, madame. Mon tour est à l'objet que moi, on a été à Kokundi, maman, na bouche. Na continue la écouter banda kota la dot na biso a commune ngabi na ota la dot ah maman vraiment tu mérites la commune ngabi moto na bala a kota commune nga boye que je mérite donc je mérite que na bala ye to je mérite ko bima na place ni aye ko commune nga je suis désolé na ye ko zo et c'est là une lobby on a un problème na yote abe na yo pas ozuna ennemi avant peut-être que l'homme te baratine. Mais yo vingi ennemi avant, oyebi no makamde ezato yo po ilanga kambala moko. La vidéo tanga benga na FCD trompe tonga na beauté toza moi sina mobali juste après du confrère je suis madame beauté fille. Donc arrête de t'agiter comme on le veut ya poto zala ya poto. Et si comme ta commune na souka komi au reste kolo abomba bino. Et ça en cas de conversation ma capture wana. Mais si au reste kolo abomba bino na komi merci. Donc comme il lobby na ngona tongo. La moni numéro moko ya France et bandi continue la ngaba vidéo parce que quand on a bandé ko komelae na tindeli ba vidéo moko bo ba vidéo na ye moko pe mto tout à tout la tindela ngango akenda ka continue na téléphone na beauté atindeli na ba vidéo wana akomela nga nini moko message mo na téléphone ya beauté akomia lobi soki ozo benga bali na yo et que azo ya ma téléphone te ba kasala. Voilà, on y va 22h, 23h. Moi, j'ai pensé, non, 1h du matin. Moi, j'ai pensé autrement. Je ne savais même pas qu'ils aillent. Mais là, je veux. Olingai kaki célébrité kokete la ton nzoto poko mosa ba bêtise belé ton deni. Hein? Banda bobala na coquette. Ano 15 jours moi mobali mo aya ofinga on a réseaux sociaux hein.
C'est juste yoka ana batuno de boyaka ofinga coquette. Kaka batuna yo. Ah, fallait à la contraire ne balobaki ba artiste banduma, ba artiste boye. Il fallait qu'il yondo za la vie ya ko samba makambo. Que coquette a sala ki coquette a zong saki. Oh, ça le contraire yondo ce ko zo sala makambo ana. To sendeni. Yondo comme artiste star. Yo sa to sandeni. C'est yondo comme star, yondo comme artiste. Donc quand tu balinde artiste, yango comme mona mona. Oleye artiste moni so bimona mona, ya moni so ngote mais yondo ngo bando monte bimona mona. Asa. Ale mo yibi mobo, aya fo ngola munaka, batupe ba oya ba okotele. Beaucoup de la moutou oiseau détruire mariage nzamba pamboli mariage l'état tchalo boko mariage libote yebi boya côté la mutabongo to sala ngona mutema mabe to sala ngo pena na kata mutema na biso ke eloko eza na ngo mabe mais to soutenir ngo kaka to pia ngo ka makasi mais boyebi ke ya mabe to bo sala ngo ke no to zwa ka ba vie respectez-moi si on dit que sopelo makila. Respectez. Merci Gina. Naba nous rappeler yo, respectez. Oza frère on a linga mingi, t'es un frère pour moi. Na linga ko mingi. Mais tu me déçois. On ne peut pas être méchant jusqu'à ce point-là. On peut permettre de pas humilier maman moi nayo. Ta femme, madame. Tu peux pas. Au coup quitter. Éduquer, pardon. C'est éducation. Yebisa hier. Wana. Aza moi sina pese lambongo. Loko balobi ke koke tuntabala ki yo bango pe bazwa mbongo bapesa yo oya obala bango mais opesela koke timbongo l'état lia nzamba lia libote lia donc tu as ordre moro na vie na yo beauté t'es un frère que j'aime beaucoup. Tu as ordre moko na kata vie na yo ça c'est pas vie au moins mobala ko mener vie au memara na liwa vie au memara na shit tu vas pas progresser de maison à maison au progresser te OK nanda kumsweza bénédiction te baby c'est le vie na yo baby c'est le makambo ça je te le jure. Oh vraiment Un exploit vraiment Bandeko, mes amours, les abonnés de Bibiche Momo officiel, j'espère que sorry ngana binoto landi ba audio zaki tellement moulai boki explication ya coquette aza artiste comédienne yon batu musu ba yela biso na vie exemple musu ayela na vie ayana mission n'est à détruire. Ya robebisa yo, ya ko humilier yo. Donc mutumo il y a des gens hein, aye a chembo on est en jeu, ako bala yo, ako botisa yo, mais aye kana vino à détruire yo. Ou bien ya botisio a bali yo, a botisio a tiki yo. As un missionnaire. Yon faut ko keba na mibali ya bongo. Nga beauté oyo beauté image ne ba benga ke beauté image ne ba te beauté ngo ezaka par rapport ya nini ya beauté ya nzoto to ya ba image o ya sala ka nde ezaka na beauté mais mobala ko za bongo te est-ce que bobi ke mibali pe batula est-ce que bobi ke za mibali musu bazanga na ba semence est-ce que bobi ke mibali musu bazanga na ba semence abimina mwasi boye aya tikeli mwasi balade aya tikeli mwasi ba semence bandeko yango omoni biloko le fait ya kobimi obimina mwasi o
bandeko na combat spirituel eza mabe ya kosakana te. Soko oza na mobali oya comprendre combat spirituel bosambelaka na ye bandeko ata boswani ata bobebani bandeko koboya mobali wana te. Wana conseil gratuit entre nous les femmes. Soza na mobali mo asambelaka ata kosambela ezango problème te aotambola na bobangi nzambe. Hein? Yo na ye bosimbani boye bopriye nzambe batela biso nzambe sunga biso Seigneur boye na boye oza together na mobali bandeko soza mobali abongo koboya ete quel que soit le problème bo affrontant together. Soko oza na mobali mo asambelaka te yaya wana risque. Oza, je vous dis la vérité, oza na risque. Pour anytime ako changer. Anytime bako use. Anytime bako bois kele molimo kindumba. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits, il y a milimo mususu bako bois kele molimo kindumba. Donc ba posséder un esprit en pudicité. Est-ce que vous le savez? Ba bois kele molimo kindumba. Est-ce que bobi ezala? Ezala rapé hein? Les alrapé. Molimo kindumba ba bois kele yango. Tano bote ndenga aosakana basi to benga ko sakana. Azaki na Rita ki mwanga soki ki mwanga. Ava Rita wana azaki na mama bana na ye, abota na ye, aye na Rita, aboti na ye, aye na Coquette, aboti na ye, akomi suna Armstrong. Basi. Yango bandeko na basi. Ça l'effort hein. Ozana mobali, ofandisa mobali. Mwasi ya malonga eza mwasi oyo afandisi libala. Afandisi mobali pendant des années. Yango ba maman na biso bafana na mabala des années na ba papa. Il faut qu'on féliciter bango. Il faut féliciter bango. Pour lelo libala umela raté. Lelo biso basi tozo donc ko maîtriser mibalité. Non le bon général nanga y compris parce que borolobanga yokutu oluko banotu na état civil na weza nini obala obota osala nini équipe binote. Et loko ezo kipe bino eza information nga na eli. Ponga vi nanga na exposant na réseaux sociaux te. Dona ya réseaux sociaux ko l'accès vi nanga privé non. Maintenant loba en général ya basi nyonso. Basi tozo koka ko garder mibali te. Ah mobali azandumba na boye alingi mwasi alingi. Est-ce que ozo ke mobali wa azandumba wana? Okomisi sérieux. So koki physiquement te nanzela mabolongo okokomisa mobali wana sérieux. Toyoka ba maman na biso akala bafanda ba 20 ans dans les mariages. Maman fanda 30 ans, 50 ans dans les mariages. Est-ce que ba papa banda ko kokenda côté te? On s'en dit que non papa au père azara somo. Mais souka nango akufi na maboko ya maman. Maman fandisi. Pourquoi biso basi lelo tozo ko kosala ngote bon mais quand tu coaches un peu na ba commentaire sur bolandi émission o tala lelo Coquette comment na Coquette asa fimo asa amoureuse atali kuto elonga beauté te atali te beauté asa millionnaire non alobité na fanda na mobile nanga to balana parce que lelo moi signon so comme na posa libala asa na mobile na ye age zo pusana o ça peu stable oui. Pour aujourd'hui, au cause de nos stable, tu as tout, tu as l'argent, mais aux ana libala te. Et le kwana et perdamment valeur. Papa tu me balou te. Bien bokasi souka makambu, cause ana libala, so kasi libala de fin du monde te. Et ça quelque part pour se protéger, pour se respecter, pour nous partager un moment intime. Au moins un moment intimité, aux autres partager nos partenaires, non c'est différent. Tala moi si le rôle Armstrong wana. Bomoni bassin zanango. Ana poto, ana mongo, natala vidéo moro boy. Po na yeba na yebi ka moi mikolo, nika neto mona na ba réseaux sociaux. Alors like sabatu ba or azanango. Tala ba wolo pe palata. Bino bozo finga ngai abandi ko bimisa ba or. So ki peza ki ba or, so ki pe ya solo ya lukuta ngana bino to yebite. Mais to mona ki kesa ba or. Azola ki sa donc. Akina donc cela veut dire que non, aza fimo nzala te. A galera kate. A galera te.
mais ce que tala na mbongo aza nango na mukanda aza nango na bassin aza nango mais andimi abima na mobali oyo aza pe peut-être na mukanda te marié aoji kobala mwasi ne kala mingi te abota pe na basi mosusu bota na niveau wana ezaka kotula to eza nini po eza na bato mosusu balingana bango basi ya bareseau sociaux te ya franchement eza na mibali mosusu alingane mwasi ya réseau sociaux te basi mosusu baza bongo sorry bo excusez-nga bato mosusu baza soki ateka mwasi ya réseau sociaux okoboya mwasi ya réseau sociaux so omoni ke moto wana asaka banonsense na réseau sociaux parce que na réseau sociaux oyo eza baresponsable basi ya mabala na réseau sociaux bazosala mpe bambongo kaka na réseau sociaux baorespecte mpe mibali na bango kaka na réseau sociaux oyo eza te ke basi nyonso bazali baza banonsense baza bandumba baza soki bandenge nini non mais miso batalaka mwasi wa moto bapolémique po boye okimisa mibali te po bakotala obimana oyo yango bato bayaka kolakisaka mibali ya lelo obimina oyo lobi obimina oyo bon eza délire ya moto nga na okondane na nga yango te mais keba 10 ans plus tard 20 ans plus tard eza na moto mosusu atalaka oka na réseaux sociaux asepelaka noka na mosika mais soki ososala banonsense oyo rate eloko mosusu kaka boye bato mingi balingana na baréseaux sociaux bafanda mpe lelo libala efanda mpe lelo eza mpe na bato mosusu balingana na réseaux sociaux bakabwana mpe na réseaux sociaux alors komona beauté image nde bato bakumisa beauté nde kombo ezokende on dirait Didi Ginwani on dirait Eric Mandala mais basi ebele baza ya kotula te basi ebele baza ya kotula franchement eza ngoka na poto te basi ya poto batula te na Congo mpe basi baya kotula na Afrique du Sud ape basi batodo partout au monde to ya basi partout tokendaka ezalaka ebele ata na baeglise tokendaka omona basi baa na 3 rangé mibali rangé moko ata na bahôpital omona ke basi baza trop de partout basi baleki ebele yango nga nayebisaka bato soki okutani na mobali na yo moto azangaka badefo te yaya saisir opportunité koluka te elo oyo osimbi na maboko epumbwa oka boye non luka ndenge ya luka ndenge ya osaisir eloko oza nango na maboko nde mwasi ya solo yango na fandisa libala moto afandisaka libala eza mwasi mais soki mpo okutani kaka na mobali yango azali na bamvoutema na ye tokofongola mpe parenthèse mosusu okutani na mobali moko aza déjà envoûté de naissance ye akofanda na mwasi moto ye balakela il y a d'autres personnes mibali mosusu balakela ye mabe yo kofandaka na basi te ye siko mpo nango mpo na likambo yango amikimonaki aza star amikimonaki beau garçon amikimonaki no te ngai vraiment naza etolo mo elenda bo excuse nga terme mais nalobi yango na code aza etolo mo elenda te keba okobima na sirène bandeko mibali keba obima na sirène nga na eza na film en Afrique du Sud aza zimbabwéenne fi wana abima na papa bango abimaka na papa na bango siko papa na bango aza na mbongo ya kosakana te siko fia na salaka ndeni abimaka na mibali siko fia na kindumba mwasi kitoko soko omoni oboye te siko bato lokwa surtout bato lokwa babote image boye balingi basi akotelema te olinga ye mais oyebi background na ye te bande omo partage video mpo nayebisa bino mambo ya solo oyebi na yo background na ye te asala nini akomande oyebi te yo omona noka mwasi moyebi te mwasi wana abimana nani donc mwasi wana ona obetela bino lisolo sikoyo asalaka ndeni soki abimi na bato nde papa na bango aorécupere baetoile ya mibali wana nayeba abimana mibali wana lelo toloba misala esila babengana na mosala
bandeko mwasi kitoko oboya ete soko yebi histoire na ete okoboya ete bobika bazaka lokwa ba sud africain mboko aza elongi no kitoko poitrine na bien bassin ya bien donc nzoto bien anglais efanda kitoko surtout ba garçon oyo ba garçon balinga basika pona aosafula aopesanga bongo keba bokeba ye garçon nyonso abimaka na ye garçon wana asilaka donc garçon nyonso oyo ye abimaka na mwana mwasi wana garçon wana vi na ye down nga na yebi garçon wana oyo nga na yebi garçon wana kazaka le plus aimé na mosala na bango bapesa ye mosala bien bapesa ye ndako na mosala bapesa ye mutuka na mosala garçon wana donc tellement ye pe garçon wana aza abima na fi wana tikela ye semence ya kindumba omoni eloko wana nde ezobaluka akoma abimina oyo akomi tina kobima na mwana ya patron place garçon oyo nga na yebeta bino lisolo po abima na fi wana molimo ya kindumba ya kosakana te tellement azalaki na opportunité azalaki donc enfant chéri ya boss na bango abimi na mwana ya mosala e abimi na mwana ya patron na ndako ya patron. Est-ce que vous imaginez le roi ta niveau ya kindoki donc lelo babengana na mosala pona nini o abimaka na mwana mwasi na donc mwana mwasi wana pe bato bayebi déjà que non abimaka na papa na bango azaka so azongi Zimbabwe ake ko renouveler donc mwasi ya papa na bango papa bango ezango déjà officiel papa bango utaka na mboka na bango aye awa soka aye akoluwela hotel wa mobali bandeko baova na hotel wa mwasi na mobali mais papa oyo abota ye siko papa bango na mboka na bango na mutu ya mbongo ya kosakana te beaucoup d'argent papa na ye aza na mbongo ebele beaucoup d'argent bandeko siko mutu abongo ere yo ozobima na ye mutu agent wana ere yo ozobima na ye semence ni otikelo yo omonaka mwasi kitoko ana mbongo aosafulanga yaya étoile oza nango c'est plus important que mbongo baopesa mbongo baopesa oyo eza éphémère esombe surtout mingi pa bana mibali biloko wana mingi eza na Afrique du Sud pe awa omona mwana mobali azobima na ba sud africain donc lokola na film ye mpo na ye bato bafandi na mbongo bayebi mamu na oloba boyebi mamu na oloba sud africain mwasi kitoko nzoto basse à cause de muke mais muke wana forme basse dessinée à cause de munene on senti que non awa mboka mwasi on senti que basi bana mbongo ana ba campagne na ye et tout yo soko kwei na mwasi ya bongo esili pona yo vie changer mais keba bango baza ba inceste au monde ba bimane na cousin na et pas bango mona normal abimane na oncle na okoyeba pete mais ce que yeba mwasi ya bongo kutene bino bomona côté spirituel te bato mingi amona kaka akutena na mobali abimi na ye mobali achezemi ou bien akutena na mobali moko apesi mbongo ici ndeko mon frère ma sœur mbongo eleki oyo eza na kati na ote eloko eza na kati na eleki mbongo ba opesa ata ba pesi $10,000 lelo esila peut-être basombelo immeuble okutena mobali moko atongeli yo mapoto be eza bato mosusu mibali basombela bango bandako basombela bango ba immeuble basombela bango oui wana au moins mais so ezaka bambongo bapesi yo cash sombabwe osutuka pe mbongo nyonso esili étoile oyo eza na kati na yo oza mwasi oza mobali eleki c'est plus important que basi ozomona sentiment ya 5 minutes tala lelo beauté image amimoni yanki abimi na basi ya ba réseaux sociaux lelo je ne sais pas na coquette soki libala eza soki pe libala eza te nga na bino toyebi te mais tano humiliation libala na babali je ne sais pas soki c'est déjà 2 ans une année soki eza une année koza une année demi depuis babalani officiellement atiki mwasi ya poto aye kobala coquette mais ta suppos malgré bali coquette azo tromper coquette ma chérie parce que na commis déjà na souka ma chérie ne te baisse pas le bras les bras vous comprenez que les kolobeleke belé chaque jour au tolobara donc comprenez-moi bandeko coquette
avance. Ma chérie, pour nga kutu libala wana koboma na yo kutu te oza mwasi ya beauté image. Ya Armstrong wana atelenga na bon mobali na yo a mobali na yo. Kozaka na pe boza na presete a tromper ngai nga na yo esili bandeko mes amours. Oko récupérer mobali no wana na nini na losambo. Mobali wana abala coquette ba peso conseil te boya ye boka bwana kosala ngote. À moins que yo moko décider hein que non na lingi na nga lisusu te soko lingi lisusu te bobala na ki pourquoi. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Soko le pire nde yango yo. Surtout lelo bolingo komaka na réseaux sociaux boboyani et na réseau surtout soko za muto a réseau vie na privé et comme na réseau yonga na loba il faut faire la part de choses. Et l'on nyonso se za remema na réseaux sociaux te. Non. Et l'on nyonso se za remema na réseaux sociaux te. O bébé ina mobile na yo o na réseaux sociaux. O bébé ina ndeko na yo o na pourquoi? Tout ça la ka différence. Vie na yo privé bombango po na yo. Vie na yo privé bombango po na yo. Quoi on a réseaux sociaux te pourquoi même? Pourquoi? Coquette ma chérie. Quand on a pression boya beauté image wana omoni il faut récupérer na ndenga losambo le baka yo soko baheno ye tikaye ato tiki la vie continue ce qui mutu mususu akie mususu akoya ma chérie non ki bat balobi ke non po botola ki mobile abo abotoli mobile abatu yango yepe ba botoli ye oh abotoli mobile abatu yepe ba botoli ye coquette ce que pour botoli mobile abatu ma chérie senga nzambe bolimbisi. Ils rappellent ma bien. Obige, obali nos autres tricher. Yombo ko landa out. Ofa na libala te. Libala wana yeba ke ko kufa tôt ou tard. Libala wana ko panzana. Mobala bimisi mbongo abali yo. Yo pe ok ko tromper ye. Mais libala ne panzane ou mela te. Yo fongoli ka déjà o écarter ba jambe na yo. O tromper mobali. Il faut le savoir que yo pe vi na yo. Libala wana eza a duré muki e umela nango te. Mais ce que ça lukuta ke ba koselo ke bimina mobali wana te ma chérie oza artiste yo kutu sala kutu fort réussir au matin. Au matin la meilleure vengeance c'est la réussite. Encore beauté image wana ami monique non yende aza star yenda bimana basi yenda sarani ma chérie évitez selon ta décision. Soko lobi ko kabona na ye yo kaka eza ba paramètre mibale soit au kabwani na ye au focus na musala na yo sala effort o mata lisusu sala ba production mata lelo to banota la film à coquette réussir za na mbongo oui la meilleure vengeance c'est la réussite réussir kaka au mona ye boto na ko ya ko fukama basengo pardon parce que bala yo oza pa mama ya mwana na ye parce que bala yo officiellement biso nyonso to mona possibilité mususu. Ce qui pour le but na oboya mobali na nga te to continuer chemin nga na ye. Yaya récupérer na prière parce que a honora yo. Omoni vie ya ba girlfriend ko obimina oyo na mutu obala officiellement. C'est totalement différent. C'est totalement mutu ba bala ba pesela mbongo. C'est différent. Luka ya récupérer na prière. Est-ce que boy ba prière ba femme mariée ba sela mibali na bango? Ha non lobate. Donc mon mobile qui pas zo maman pardon limbisanga ye mo akumi ko yambola masumune maman na sala ki boye limbisanga ka kuna moyen te kuna solo kuna mabe kuna zei kuna soki nini yaya mais ko tika te mobile no ba botola ko facilement te yende fois suka yo tongi bi oloni bilanga oloni e komi era obuka mutu muso ya obuka te obuka te nga moko kolo bilanga na fona buka ngona lia na enjoy maman le baiser belé mais le temps nous fait des faux bisous on se retrouve next time ce qui dossier mon sous ça ton solon together na bino mais maman s'il vous plaît faut pas baisser les bras facilement il faut long et tout mort bandaki
mobali na ngai nasundoli ye tokaboni te eza mobali mosusu balakela eza baesprit ya famille na yo mambo alobi eza ebele wana tokoti sikoyo na combat spirituel eza baprédication nga nalandaka kaka na télévision baprédication ere nga nazoyoka ere naodeveloppe émission na ngai nde nakomebake no eloko oyo yango omoni bino bolandaka bostra baprédication bolandaka école de la délivrance bokozwa babiloko mosusu problème ekokomelo na vie boye otali te eloko na koabandona ko facilement te eloko eza eloko oyebi bolandaka. En tout cas, merci beaucoup na bato nyonso balanda ngai boza vraiment ebele. Merci na ba like na bino ba commentaire na bino yango zo ça ce que toi avancer. On se retrouve next time avec un nouveau numéro. Ce qui news eza na sala effort na ya kolobela ngo eza ma théâtre nga théâtre na lobela ngo trop te mais ce qui news eza na sala vraiment effort ya koya ko solo na bino. En tout cas, merci beaucoup. Bisous et bye. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.